yondo za mokonza milimo nyonso komone pamba la meku mama uza nzambe bongo na lokubo bongo na masanzoli papa na yeko senga yo monoko na yo pikola monoko ya masumo longola pesa na monoko na yo papa ona kote ezala ngate na kote ezala yondo loba monimo santo yako kontu yako gidenga yako rene katanga na kombo na Yesu Kristo na baby sinyo songo na tene mabongisi na ngugo oyo na neyanti na paralysé au nom de Jésus Christ de Nazareth na beli reine na yo puissance na yo na kombo na Yesu na ngongo papa na komisio na sanzolo merci Seigneur na ngongo papa yo lisusu tozwa quelques 5 comptes de silence pour na kokanisa bandeko na biso bakufi na Congo RDC. Merci Seigneur Jésus. T'aimes Monsieur Zali, tu es l'étoile de ta famille. Tu es l'étoile de ta famille. T'aimes Monsieur Ezabongo. Et puis, matin, Monsieur Zali na Genèse, chapitre 45, versets 3 à 7. Tozotanga Makumbo Yesu. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères irent lui répondre, car ils étaient troublés à sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi, et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être amené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famille est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire visite dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Amen. Nzambe topamboli nzambe tokumisi pour mater oyo apesi biso. Thème de Dieu ezali tu es étoile de ta famille. Tu es étoile de ta famille. Vous êtes étoile de la famille na yo. Joseph, Bible elobi na biso nini? Joseph akutani bandeko na ye, me bandeko na ye bazali koyeba ye te ke ye wana Joseph mpo nini mpo batekaki ye. Bango bayebaki kaka Joseph asaki ye asakufi esili, me ezalaki na plan ya Nzambe. Bana Nzambe makambo nyonso oyo ekomelaka biso na mokili, oyo ekomelaka biso, oyo eyelaka biso, que ça soit bitumba, que ça soit nini, ezalaka déjà na plan ya Nzambe. Ezalaka déjà Nzambe mutu abongisaka likambo oyo ezala boye, likambo oyo ekoma boye. Eza po esauver na mosusu bato, eza po na délivrance na mosusu ya bato ebele, eza po esunga bato ebele. Bandeko Joseph atekaki Joseph, me bayebaki te Joseph azalaki bénédiction pour na bango. Na kati ya famille na bango, Joseph azalaki bénédiction pour na bango. Tango Joseph azozwa bandoto, azobisa bango, na loti boy, na moni boy, na moni matisi nange telemi, oya bino ekoyi, mais ba Joseph ezaki ezako bota kati na bango. Ndenge ona ba famille na biso, tango tozokola, bazomona yo ndenge ozokola, bazomona makambo na yo ndenge zo marcher. Ezobota kati na bango. Oli bango ba sepere bazo ba ndeko na biso aza bien, ndeko na biso aza boy, ndeko na biso na likambo boy, yesu ka sala boy, il faut simba, il faut sala boy, il faut réussir makambo na tout ezalaka bien. Tomoni ye akozala kanali mpo na biso. Non, bango suko ego bota bango na ba famille na biso pe to bimeli eza bongo. Bitumba na biso mingi ezouta na ba famille. Passe na biso mingi tozo vivre ezouta kana na ba famille. Passe na biso ezouta na ba famille.
makambo famille biso basala babiloko basala mais bazo bateke et makambo bazo sala eza déjà na plan nzambe bango bazomona ke tokoboma akomona tokosukisa tokonoluka camarade tokokopere na tokonoluka bandoki nyonso tu tokokopere na bango po ye asuka ye fo tosukisa ye fo asila mais bazo bateke oza na plan nzambe na plan nzambe abongisaki ekoleka bongo po yo ozala kaka kanali kaka ya bato wana ndeti bandeko ya Joseph bazomona Joseph azolota bandoto azolobela bango mais bango ezobosisa bango haine ezobosisa bango haine ti bafini nini ya kodétruire ya koboma Joseph mais bayebaki te ezalaki na plan ya nzambe balingai baboma ye bayebaki te ezalaki na plan ya nzambe baketi bake bazwi ye bateki ye na Égypte mais ezalaki déjà na kati ya plan ya nzambe mama papa makambo ezokomela yo oyo ozomona wana eza déjà nzambe moto abongisaki yango kolela te komitungisama te eza déjà na plan ya nzambe abongisaki okozala boye na mboka na moko kokende bakonyokola o bakobundisa bakotungisa o bandeko no moko propre oyo bobotama nango mama moko papa moko bango nde bakoma binemi na yo bango nde bakoteka yo bango nde bandokopere na bakamarade na yo bandokopere na bandeko ya Kinshasa oke Kinshasa babengi bandeko ya Kinshasa zoya kuna bozala bolanda ye bozala pembeni na ye bandeko na yo propre bazobosana ke oyo nyonso bazosala wana ekoboutir na rien kaka yo moto oza molongi yo moto okomema délivrance na famille mais bango bazomona ke tokosala po tolimine ye po tosukisa ye po azala susu te toboma ye mais bazobosana ke eza déjà na plan ya nzambe oyo bango bazosala eza déjà na plan ya nzambe bosala ye bo eza déjà na plan ya nzambe tokodétruire tokosala ye boye eza tokoyoka na bandoko nyonso ya quartier oyo afandi na mboka oyo afandi eza déjà na plan ya nzambe mboka oyo yo kofanda ekozala bandoki babanda kobundisa yo nga nabenga bandoki baza sac de box mpo na nga bandoki nga nabenga bango baza basac ya box ozosala entraînement eza bato oyo nga nasalaka baentraînement mpo lelo nakoma makasi boye nakoma lelo boye eza baza basac ya box na nga nabanga basusu te ndoki nga namona yo kutu yaka na yo kaka yo moto kopakata mbango kopota mbango yo moko parce que na plan nzambe abongisaki yo mpo koya kobundisanga abongisaki mwasi wana mpe koya akobundisanga abongisaki bakamarade oyo nakoli na bango na fandi na bango nazalaki na bango nakola na bango natanga na bango na internat nateka na bango bango mpe bakobundisanga na plan ya nzambe ezalaki bongo famille nabotami na bango mama moko papa na nga mama na nga bango tu bakosangana bakokoma binemi na nga bakokombattre ngai na plan ya nzambe déjà asa bongisa bongo nzambe soki abongisa eloko tokoki kolongola yango te ndenge nzambe abongisaka yesu kristu ifo akufa fo babeta ye fo baelie fo bafinga ye aza mwana batar aza boye aza magicien aza boye ti baboma ye na croix ezalaki gene na plan ya nzambe yesu kristu moko alobaki nzambe soki koki kolongola couple oyo longola couple oyo liboso na nga longola yango amonaki ekomaki dire mais après alobaki volonté na yo ekokisama parce que nyonso oyaka bomoi na biso ezalaka na volonté ya nzambe ozomona makambo ezokomela yo singaka na merci nzambe soki oza volonté na yo ekokisama soki oza volonté na yo ekokisama soki volonté na yo ke ebongama eke bato boye bakoya baeskokenga bato boye bakoya basalanga mabe camarade oyo akoteka ngai camarade oyo akotiela nga poison camarade oyo akoluka adétruire nga bandeko na nga papa bakoluka baboma ngai bandeko na nga papa bakokoma banguna na ngai Seigneur volonté na yo ekokisama parce que osobongisa moto akoki kolongola yango te oyo ese ekomama moto akoki kofasa oyo ekomamaki mpe epa Joseph ese ekomamaki moyebi so tolongola yango moye Joseph afasa yango ezalaki te mais babosanaki ke ezalaki nde mpe mpona susu délivrance ya bandeko ya Joseph ezalaki mpona délivrance na bango so totali bien awa so totali bien awa balobi Dieu m'a envoyé na 7 balobi Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire service dans les pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Et c'est qui pour la délivrance na bango pour mboko bazalaki nzala déjà
ebandeli kokota kuna moye basala eza te babimaki sikoyo na mboka wana baye koluka sikoyo biloko ya kolia na mboka Egypte place Joseph azalaki bazo bateke place bateka ndeko na bango nde kuna nde abondance ekomi kolia ebele ekomi sikoyo bango bazokende ka babi nzala ekomi papa tokende na Egypte tokende koluka biloko ya kolia me bayebi teke mboka na bazokende nde place bateka ndeko na bango ndeko na bango akufa te nde place bateka ye me bango bayebaki susu ndeko na bango te awa so totali bien surtout zongi Joseph alobi na bandeko na ye. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés à sa présence. Bandeko na ye bakoki koloba te ntango Joseph a se présenté ye moko, je suis Joseph que vous avez vendu. Est-ce que papa nanga azovivre lisusu me bandeko na ye bakokaki lisusu te kotombola elongi barépondre ye bakambu ye bayebi ke moto oyo biso tosi tobomaki kala totekaki me ndenge nini susususu abimi lisusu bazomona ye liboso na bango place bango bake koluka lisungi bakokuta ndeko na bango aza wana ye moto azoloba na bango bakuti ye akoma mokonzi kuna akoma premier ministre kuna akoma mokonzi ye moto azodirige kuna esika bandeko ya Joseph place basukaki yango wana bakoki kotala ye te azotuna bango papa azovivre kaka nga ndeko na bino Joseph obotekaki eza ndengwa eza ndengai me babibele bina biso ke bandeko na ye bakokaki susu te korépondre ye koloba na ye abengi bango so abi boya boproche pembeni na nga ezalaki mpona bénédiction na bino nde botekaki ngai ezalaki nde mpona bénédiction na bino ezalaki na plan ya nzambe moto atindaki nga awa ezalaki bino kaka bozoaccomplir eza mpe na banduki ya famille na bino bazoaccomplir kaka makambo nzambe azobongisa mpo na yo bango baza na mpo bacomplete kaka bazosala boye oke bazomema na escalier bazosala bazomema bandoki ya famille bandoki ya quartier oza na so ozotambola ndoki moko azolanda azosiveye yo ozokende kota basiveye batie kaka po alandaka yo ye mpe aza na kati ya bénédiction na yo aza po accomplir makambo oyo nzambe abongisa mpo na yo asakana na bénédiction bandoki basakana na bénédiction mpo na biso bandoki ya quartier bandoki ya famille bakamarade tokoli na bango tofandi na bango baza bakanda na bénédiction mpo na biso baza na mpo batombola biso po biso tokende totombwami ape tolukeli bango délivrance ntango bango bakóma na mpasi yo moto kozala na mpo osunga bango yo moto kozala na mpo osunga bango bango bazomona kaka tokosukisa ye ye regarde les faiseurs de songe aye lisusu ye wana azoya ye wana azoya ok bazoyeba teke mutu wana oyo ozoloba wana ye nde mutu akomema bino na délivrance ntango mpasi ekokomi na bino ntango minioko ekoyela bino ntango diable banda kokable bino ye nde mutu akozala na délivrance mpo na bino bozoluka bolimine bozoluka boboma ye bozoluka bodétruire ye bozoluka bobebisa ye bozoluka bobwakele maladi bozobenga bandoka parti par là ya Afrique so omoni ake Afrique boyekende boya bolanda ye wana aye azokita lobi ye wana bomiso na bino je semonaki miso wana fo totobolaka yango totinda yango mopanga ya nzambe etobola bamiso na bino na ténèbre wana oyo emonaka bato bamiso ya contrôle bozobosanaki mutu wana bozobundisa wana ndeko wana bozobundisa leki wana yaya wana ndeko na bino wana leki na bino wana aza canal mpona bénédiction mpona bino aza canal na délivrance na bino ye moto akobimisa bino na ténèbre ye moto akobimisa bino na bakisi oyo bokoti ye moto akobimisa bino na kindoki oyo boza nango akoyeba nzela wana bokoti bozoloko te banda bokoti na nzela wana bozwi nini eloko nini bozwi boza nano na pete po bokoti niongo alikelemba bandoki ya mboka oyo bokoti na likelemba bandoki ya bazombo bokoti na likelemba ya ndoki bato ya parci par là
boza tomate na butu bolalaka te me ndeko na bino wana alalaka pongi ape ya kimia oyo bino botekaka ye ye wana motu nde akozalaka na délivrance mpo na bino akobanda intercede mpo na bino akosunga bino mpo bobima na libulu oyo bokoti akobimisa bino akosunga bino mpo bobima na esclavage ya satana na mowumbu ya satana oyo bokoti mpo haine eza sorcellerie haine eza sorcellerie pire simple eza haine eza kinoki mpo ndeko na yo okokotani na ye mama moko papa moko asali yo eloko te eloko moko te haine kaka na motema eza nini bazobundisa futur na yo yo moko ozoko nanga na eloko te nanga na nini te me bazobundisa nga nini me mwasi oyo azoyina nga nini nde mosu oye kutu asa bien ngana na eloko te me azobundisa nga nini azobundisa futur na yo Joseph azobundisa futur na ye bayebaki futur na ye ndenge kozala bazalaki deja bandoki bandeko na ye bazobundisa futur na ye bandoki babundisaka futur babundisa nde bazomona lelo te bazobundisa lobi na yo bazomona lobi na yo okokoma nani lobi na yo okozala nani bazolinga baarrete ok non na plan nzambe eza bongo te eza bango bobundisa nga babundisa yo mpo lobi yokoma bo mpo bango bazwa délivrance epa na yo ntango bango bakosila ntango bango bakobeba ntango bango bakozala na moyen lisusu te yo moto ozala lisungi mpo na bango ndenge moko bandeko ya Joseph bakomaki suna eloko te basilaki babi na papa na bango Jacob tokende na Egypte tokende koluka lisungi ya kolia kuna ok esika bazokende nde esika nde ya makambo esika nde bazokende nde esika nde oyo bakende komona ndeko na bango oyo batekaki eza esika mpe bazokende kozwa délivrance na bango mpo mboka na bango deja nzala ese ekotaki Joseph alobi bien. Alobi bien. Voilà 2 ans que la famine est dans les pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labouré ni moisson. Pendant 5 années encore. Eloko moko susu ekozala bilangi ekozala te kokona ekozala te bokozwa susu eloko te bilangi ekozala te donc eloko moko ekozala susu te nzala ekokoma makasi na mboka wana oyo bino bozali nde bayeki kuna yango wana Joseph alingaki te lisusu bazonga parce que ezalaki nde délivrance na bango aliboko ezwa papa na nga akangi ndeko nango mosusu alibokende kozwa leki na bino oyo botiki kuna ya suka parce que azalaki nde komema bango bino nyonso boya awa délivrance na bino nde eza awa kuna nzala ekokoma ekoya susu pire ekoya pire ekokomela bino lisusu voilà mama yo mpe soki bandeko bazobundisa yo famille bazobundisa yo yo okumisaka nzambe ye bango mpe eza mpona délivrance na bango nde bazobundisa na eza mpona lelo lobi ntango bango bakokoma boye mpo bango baza na ténèbre wana bango bakoti ténèbre efutaka na bango te nzambe apesaka awa abombi liboko apesi yo awa na liboko azobotola apesi yo awa na liboko azobotola me nzambe na biso nde moto apesaka libela soki apesi yo libela kende libela okwei omati me ya diabe apesi réunion mwaka bru libela odindi olimwe omona na sute oyoka na sute osile okatani libela me ya nzambe na biso ezali lelo okei alemoke bitumba ye lobi susu omati bitumba ye lobi susu omati kaka bongo ya biso na nzambe ezalaka bongo ya bana nzambe eza bongo ya biso bénédiction ya biso ezali mpo epesa gloire ya nzambe eza mpo epesa gloire nzambe apesi yo mbongo pesa lokumu ezonga na nzambe nzambe apamboli yo lokumu ezonga na nzambe me oyo bandoki tala kaka bénédiction bandoki ezalaka so okumisa alo lendo nanga boye ngai boye wana eza ya nzambe te ewuti na epa ya diable oyo ya biso ezalaka tozongisaka lokumu epa ya nzambe lokumu ezonga na nzambe lokumu ezonga na nzambe oyo napesi nzambe ezwa na lokumu nzambe opamboli nga azwa na lokumu nzambe opesi ezwa na lokumu nzambe opamboli mwana nga azwa na lokumu nzambe ofungoli mayina bana nga azwa na lokumu nzambe omatisi mwana nga klase ezwa na lokumu
nzambe merci pour eza ya biso bana nzambe eza bongo tokendaka bongo petango tokendaka mbala moko na nzambe nzambe asimbi na loboko ozokende ozomata besikali ozokenda nzambe moko bitumba obundi nzambe azwi osusu okende ezalaki mpona bénédiction ya bandeko ya Joseph nde Joseph batekaki bandeko ya Joseph batekaki Joseph eza mpe yo oza bénédiction ya famille na yo oza étoile ya famille na yo yango bandeko no bazobundisa yo bandeko no bazobundisa futur na yo ozokama eloko nini bazobundisaka na bayaya mikolo bazobundisaka nini eloko nini bazobundisa futur na yo bazomona ndenge okozala lobi balingi te yo domine likolo na bango balingi te yo mata likolo na bango oke na plan nzambe abongisa eza yo moto kodomine yo moto komata yo moto kosunga e plan nzambe abongisa bongo abongisaki bongo Joseph asaki na bayaya ya mikolo me nzambe amonaki liso ya nzambe ezalaki pa Joseph ndenge ngai na mibengaka na liso ya nzambe batushaka totushe omoni makambo na yo bapo batushanga bamonana bango makambo na bango mpona aza liso ya nzambe bible elobi oyo asimi mwana nzambe atie liso na mosapi ya nzambe otie mosapi na liso ya nzambe ozwi mosapi na yo otie na liso ya nzambe mpo osimbi ya nzambe mpo nzambe aveyaka na baoyo ya ye aveyaka na baoyo ya ye na mibengaka na aza liso ya nzambe soki otushe nga otie liso otushe liso ya nzambe mama papa oza Joseph ya famille na yo oza étoile ya famille na yo tu es étoile de ta famille yo nde moto kokangola bandeko na yo yo moto kobimisa bango na bolumbu yo moto kobimisa bango na mobondo yo moto kobimisa bango na malédiction yo moto kobimisa bango na esika oyo bakoti ya mabe yo moto kointercede mpona bango ozobimisa yo moto kosengela bango nzambe yokela bango mawa limbisa bango oyo bazosala bayebi te nzambe yokela bango mawa libotanga na ténèbre libotanga na bondoki libotanga na magie libotanga na okitisme nzambe yokela bango mawa bimisa bango yo moto kozala kointercede mpona libota na yo epe yo moto kozala délivrance mpona libota na yo me bango bayebi yango te bango bazo nde bayebika tokota a lisusu tokende pa ngango susu tokende pa marabout tokende pa moto tokende luka ye faut tostructure ye faut tobwaka ye malade ye faut tobuke makolo ye faut tosala nyonso wana eza deja na plan nzambe bomona banda bobanda bobwaka malade bosala tu botinda baso bomonaka moto yango avivaka nde kati parce que eza na plan nzambe eza na plan nzambe bozokokisa kaka plan nzambe oyo bozosala bozokokisa ata bobengi moto yaka lisusu ya kobundisa ye eza nango kaka na plan nzambe bato wana nyonso wana bazoya bauta gauche nord sud west eza nango kaka nzambe aza bongisa bongo bato bauta nord sud west bakobundisa ye nzambe aza bongisa bongo yo oza étoile ya famille na yo oza délivrance ya libota na yo komitungisama te kolelalela te kozala na susi te oza tiako na motu ke naza étoile ya famille na nga yango bazobundisanga naza étoile yango bata mboka na biso bazobundisanga naza étoile yango bakamarade oyo na koli na bango bazobundisanga na biso bango basa bien basa na mituka kitoko basa na bo mais bango bazomona lobi na yo oyo bango bazongo pa mabe lobi bakosila bazomona ke yo lobi okozala okomata bazomona lobi na yo bazomona deja kokombattre yo po balimite yo non nzambe asabongisa okokende yo okokende bitumba tempete mbula nini vent nini yo kozalaka na kati ya bwato okobaluka te bato bwato ekopasuka te okozalaka na kati ya bwato mpona omemela délivrance na famille na yo po odélivre bandeko na oyo botami na bango mama moko papa moko il faut kaka yo oleka na nzela na ndenge yesu alekaka na nzela wana babeti ye bafingi ye babwakela esoyi babomi ye bazwi bilamba nde bapasoli batike motaka eza mpona lelo biso na yo lelo tozala sauve ezalaki mpo biso na yo lelo tozwa bomoi ya seko ezalaki biso na yo lelo soki problème tobengi jésus aye au secours mais soki yesu akufaki te soki alekaki na makambo wana nyonso te nde biso na yo lelo toza wa fo tosenga merci seigneur na mosala osalaki mpo na ngai na croix
Merci parce que le bâti tout est accompli. Merci na musaba osaki pona na croix ba beta ki ba imiya ki okufa ki ni iwa soni pona ngai ponga leona koma bo yo faki malédiction ponga koma bénédiction. Yo kufa ki ni ponga na lata bilamba. Yo kufa ki pauvre ponga na zala riche. C'est ça. Comme il tourne sa maté. Tout ça maté et le on se comme la chose déjà en plan nzamba sa bongisa o nzamba bongisa moyo fasa mwezate bandaka ko kende bungu oye na poto zo mona ke poni ni boyo bande bona nganyo so bateleme ninga bayininga poni na kanisa na fandi bitumba nini eza déjà en plan nzambe bongisa mabongo mboka yo bano fanda bitumba ndetinga na fanda na payene bitumba na longwe na ke avance bitumba na longwe na ye awa na Jean Fort bitumba bandoki na bandoki besi de contrôle la poursuite au salaboy bakatelio chaîne au salabo basalibo au salabo balobi ezani bazo compléter kaka o nzamba bongusa pona yo basa wana baza pona kanda na bénédiction bazo mema yo na escalier ngana benga bango basaki ya box bandoki banguna ba diversaire ba yini baza bakanana basaka boss pona nga funa na osala internement na osala internement bi moso azobundisaka na osala internement na zobunda polobi na longa Joseph azalaki kana pona délivrance ya famille na yo poza délivrance pona kana na famille na yo mama papa oza délivrance pona kana ya famille na yo kolela te komi tungisama te kwani bazo yinanga kwani kamo ezo komelanga ezo koma pona tina eza jana plan nzambe asa bongisaki bongo Joseph ba bongisaki bongo na nzambe fo bande kone ba yina ye fo bande kone ba teka ye mais polobi bande kone ba vivre kaka pa na ye na sima na ende bande kone ye ba vivaki yango matene biso ezali oza étoile de ta famille tu es étoile de ta famille komi tungisama te kolela te ozo étoile la famille na yo ndima yango nyonso ozokomela o ndima tokumisi nzambe oyo nazalaki nango opesa yango wana nzambe apesaki nga oyeba moke oza étoile ya famille na yo komi tungisama te kolela te iloko mote yango tokumisi nzambe topamboli napamboli bandako na bino napamboli bino nasengi kimia na mboka Congo makila na Yesu Kristo ekuvi 4 points ya RDC makila na ezopesa kimia na mboka na biso enonde neutraliser pouvoir nyonso ya occultisme ya magie ya sorcellerie fétiche ya bondoki ezala neutraliser na mboka na biso RDC tobeli reine na nzambe kita na mboka na biso nzambe kala mingi te ba Égyptiens o tozo mona bango wana na mboka na biso to mona bango suti toko luka bango na ba poste na bango basa suti to mkime kokota na mboka na biso nzambe moko sa zu mboka na biso na main nzambe moko sa ko diriger mboka na biso na kombo na Yesu Kristo amen.